la naissance de l'église qui consiste à organiser la fête de Noël, comme papa en 1995. Alors nous évoluons. Je présente un petit exercice et voilà comment l'exercice commence par le balancement de bras. Papa m'a question. Voyez que c'est la fierté de l'église du baptiste. Bon là, ce ne sont pas les trouve ailleurs. L'église du baptiste avec son organisation interne. En 1960, le 2 avril, vous avez vu même le 2 avril. On a battu le record avec les exercices multiformes. Et là, ce sont toujours les répétitions et ils le font avec joie. Regardez comment de balancer les jambes. Lié en vert, blanc pour les dames, le vert, vraiment c'est très. Regardez comment le tourne à droite en train de dessiner. Bon, il y a des réalités que nous ignorons. Sinon, c'est vraiment impeccable de voir les yeux qui baptisent en train de présenter l'exercice très très important. Et c'est vraiment, ça fait la joie. La beauté même de l'église qui baptiste, les surveillants, vous savez très bien que c'était un mouvement social de surveillance qui baptiste créé en 1960. Vous savez quand le corps de Papa Simon Kimbangu était arrivé à Matadi Mayo, en passant par Ilebo, et je l'ai toujours dit, quand le corps était arrivé à Ilebo le 28 1960, il y a eu des événements qui se sont déroulés là. Et avec la Matadi Mayo, on a créé
allez vous mettre là bas Sylvain sous ma comme casse. Il y a des démonstrations. Il n'est pas à 7 mbala moko. Muto e baloki na sema ko mati a quoi été à télému. Ah, la femme casse. Merci. Tosenga lere kono yesa botamina bayuda erkio trap magashpa bane magini moli kabot moli te ya paka malasi kilo ya or exemple or babiloko ya mas ya talo tosenga zile pa mokonzi oyepe bana kicha babomisa kaka milanga ya sika na malewa te bayebi ke kolo nyonso tikele biso eza kofoto to bayeli selemi ya sika tozosala sinzani ya ntango moke mbongo ebele mpona misala ya yerusalemi mpo ete ta ezala defile esalama tojuke lelo eza noel et surtout noel ya tour dimanche coïncide kitoko mpenza bon déjà tokomi 15h30 minutes. Ah, très bien. Tobandi sisai na biso. Mutu na mutu abongisaki likambo na ye. Bana Kinshasa batindikaka bango na misala ya sinsani te. Tobandi na $100 ti likolo. Tolomo na $100 ti na mbongo nyonso zango yaka mbala moko ndengo bongamaki na ndako na yo mpona noel elelo yaka mbala moko kozila te batata selo na bamama selo papa diwa papa diacre diwa na mama diaconesse bodéploye badiacre na badiaconesse bakende kuna kote ya nsele côté bureau provincial ezalaka kuna eza maluku na nsele na masina ale côté ya selemba na kasabu bakomisaki yaka mbala moko tomoni moi mbula mpe azali koluka tosala tozala rapide météo lobi 10 mois de juin mais peut-être nzambe bazobalusa ye kobalusa ye mais oyo ezali ya météo te ya mapamboli oyo ya mapamboli oyo ayebaki lelo te batata 2000 tolobi $100 ti likolo kobala na $100 ti mbongo nyonso oui bamama bazoya na batata noel papa biso noel kote biso bamama combien batata bamama 4 000 Maman 10 000. So vous avez dit $10 pour matin. $10 continue au bout. Ok, Nicolo. $20 continue au bout. Ok, Nicolo. Toya tokota. Kokazaka kolia mokuya sosote. Secrete. Maite. Yaka kopesa likabona yo. Liboso Nzambe. Oui, il y a Santa Bazakoya. Mondena bisoyi. 20 000 francs. Très bien. Batata 10 000. C'est la âge. Batata 10 000. Maman, mon compte. 10 000. Batata 20 000. Batata 10 000. Batata 5 000. Batata 60 000 francs. Batata 60 000 francs. Maman compte la âge. Maman $10. IPP c'est la âge. Maman 10 000. Batata 10 $. Maman 10 000. 10 000. Batata maman 50 $. Batata 10 000. Maman 5 000. Papa dit maman. Maman $1. Batata 3 000. 20 000. Batata 50 000. Maman 10 000. Batata 10 000. Papa ma professeur. Batata 10 000. Allez-y là-bas, 30 Batata 10 000. Batata 5 000. Batata 5 000. Batata 25 000. Maman 5 000. Batata 5 000. Ma maman 5 000. Honorable. Ma maman 10 000. Ma maman
Batata, 100 dollars. Batata, 5 000. Maman, batata, 5 000. Maman, 5 000. Maman, 3 000. Maman, 10 000. Maman, 5 000. Ah, docteur Kiwé, 2 000 francs. Maman, combien? Batata, 1 000 francs. Maman, 3 000. Batata, 5 000. Batata, 2 000. Batata, maman, boya. Maman, 5 000. Maman, 10 000. Maman, 5 000. Maman, 5 000. Maman, 2 000. Maman, 10 000. Maman, maman, 10 dollars. 3 000. Maman, 1000 francs. Maman, 5 000. Maman, 5 000. Maman, 3 000. Maman, 5 000. Maman, 1000. Maman, 10 000. Maman, 2 000. Maman, 5 000. Maman, 5 000. Maman, 1500. Maman, 40 000. Maman, 5 000. Maman, 10 000. Maman, 5 000. Maman, 3 000. Maman, 5 000. Batata 5 000, batata 20 000, maman 100 000 francs dans le pied. Maman 2 000, batata 100 000, maman 5 000, batata 5 000, batata 1000, batata maman 10 000, batata maman 3 000, maman 5 000, maman batata 10 000, batata 3 000, 10 000. Marcelo na kati kuna mapasel Marcelo boko sabaselo na kati maman 3 000 maman 5 000 maman 10 000 batata 3 000 allez-y là-bas maman 10 dollars batata maman 1000 francs batata 5 000 maman 10 000 maman 5 000 maman 10 000 maman 2 000 maman 4 000 maman 2 000 maman 2 000 maman 2 000 5 000, 10 000, 3 000, maman 10 dollars, maman 20 000, 4 000, 5 000, 10 000, 5 000, maman 5 000, ici, 5 000, Motia, maman 10 dollars, maman 5 dollars, maman 5 000, maman 3 000, maman 2 000, maman 5 000, maman 10 dollars. C'est moto de tellement ya makasi pour la 25e anniversaire ya papa de Lima na Kianga. 2 000, 5 000. Donc non, ouais, donc c'est moto na kata misisa. 5 000. Kala hane nazali. Afoso moninga bien. Ya. Maman 3 000, maman 2 000, batata 10 dollars, maman 3 000, maman 3 000, maman 1000. Merci pour la question. C'est le temps de 2500, papa de Lunga la Kiangani, Salomon, 3 000, personne qui a bonjour. Oh ben quoi? Et c'est moté. C'est à Botani. C'est sérieux. Oh bon, on a plus la madame. On a battu sur 5
000. Maman 7 000. Côté papa. Maman 1500. En tout cas, et c'est ngani mbala moko donc toza na ntsai ya kosakana te. Maman 10 000. Ah papa. Bon, joyeux Noël napesi d'abord na libota na ngai, mwasi na ngai, bana na ngai, bandeko na ngai, bacamarade mpe bayebani na ngai nyonso na solo bango joyeux Noël. Merci beaucoup. Mbote tata kombo na ngai mama Reverend Mavinga Thérèse nazali na paroisse ya Njili tu esengo na ngai ezali boyo en tout cas papa nzambe molimo santo akumisama nana yebaki okomona mokolo lelo ya le 25 mai 2025 nzambe na biso papa ya ngenda yebisaki biso mikolo koya soki bosepelaka le 25 décembre ezali yango te mikolo koya bokoyeba date ya sikisiki ya kona biso yesu kristo tokomona da 2000 ye moko papa mfuma mbanza asakoli date na ye sengo ya ndenge wana ya mwana esengo ezalanga nayaki na sa mbula mbula ezobeta nga lobe ata mbula ezobeta na kokoma kaka centre na te bonne fête. En tout cas, joyeux Noël na libuta na nga mobimba na libuta ya papa et santo papa simoke bango kiangane na ba conseiller direct na ba mama na biso ba muta biso ni ngomba église kimbange c'est le monde entier. En tout cas, na souhaiter bino joyeux Noël. Merci beaucoup. Batata 3000. Mbote olobani lelo ezali mokolo ya mokili esosola te ekolo yesu nde abotama le 25 mai mais biso toyebi mpe tosali marche tomoni mpe ebele banokimbanisa basosoli ke lelo pene eza abotama ya kolo yesu ya solosolo yango topesaka papasi mokola lelo na bolingo eza monene mpo tokóma lelo apesi Nous sommes le code avec nous sommes le code avec Tatas, maman 2000. $3 000 ma maman, 1000 francs ma maman, ma maman 2000, ma maman 5000, ma maman 3000. 1000 francs, 3000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 500, pardon. Ça prêtait 1500. Ah oui, c'est carnaval et l'équipe. Ma maman 10 000. Carnaval salemi bamosupe bazali kocontinue kosala kotambola mpona kokumisa mokolo oyo le 25 mai mbotama ya papa dialungana boye ya mibale ya kolo yesu kristo amemeli biso lobiko mpo ete biso tokota na kati ya etonga ndenge alakaki ete 99 brebi bakota kasi brebi moko ezangai kokota nde ntina eki mpo ete biso mpe tokota na kati ya lopango wana ndenge basili kotela biso nde na ngonga oyo tosili kolekisa lokumu ya tata mokonzi ya bule ya drapeau touti kolanda exercice ya basurveillant nde mosala ezali kosalema lolenge ezali bomesano ya lingomba ya tata Simon Kimbangu totongaka lingomba na biso na mosolo ndenge batunaka papa Simon Kimbangu yo ozali na mbongo te kasi okotonga lingomba ndenge nini e ayanolaki nazali na bato na ngai bato wana nde mosolo ya tata Simon tala ndenge etongami na mosolo moke oyo biso topesaka na nzela ya tisani nzela tisani ezaka bafo mpona kotonga
Combat à travers le monde d'Endengali installé un peu au jour d'aujourd'hui à travers le monde. Tozali kosala mosala wana na nzela kisani kosala kayango kotonga kamba papa de Lungana oyo tozali célébrer 109e anniversaire uta botama na 1916 nde aloba na biso soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te tala ntina oyo biso timbangisi tomipesa na mosala ya kotonga Yelusalemi kutu mpe okende kotonga lelo esengo ezali na Kinshasa esengo ezali na Nkamba esengo ezali na monde entier mpona kokumisa mokolo oyo papa. Joyeux Noël papa journaliste soki tobandi kotanga bato ezali mwa pasi mpo bato baza mingi kasi na ye moko mokonzi abule le patron ya 4e génération mpo baconseil du rock na ye totumbeli batata na biso Joyeux Noël mpe bandimi nyonso ya lingomba kimbangiste basympathiste mpo bazali kolanda biso Joyeux Noël merci tika papa Lungana amema biso mapamboli kati na mabota kati na biso merci Joyeux Noël. Maman, 25 000 francs congolais. On les a qui fait le Ganaï? Très bien. Oh maman, tu vas mettre 5 000 pour attaquer. Là, qui m'a dit, c'est moi là, papa. Félicitations. Ma maman, 5 000. Ma maman, 3 000. Mbote papa journaliste. Il faut se retrouver il faut toujours les sengo, tous à la scola complétement. Pour la guerre, on a Nzambe, ah c'est pire la nation. Tous à la relation avec mon roman Nzambe. Son nom pour le gars sucré, soso, spaghetti, merci. Jean Alain Abisou ici. Kimbango Kiangani, Papa Moni Monsanto, là bas conseil direct. Et puis là madame Nangai, on a Nangai, on a Zolo Baboé, de ce qui est osé l'eau Coco. Maman on a Mangongo, de na Bible comment me connaît les 25 na ya mi tu ya esprit ami de mobile bakimbangi nyonso Noël mokolo sengo yambala mibale na mokili Joyeux Noël.
Papa. Yesu atikaki kiti ya atiki nkembo na ye mpona koyaka 5000 deuxième mpona biso eza kofete 110 millions so topesi yango yango biso bakola towana na kimbangi bandi basa zose bona ya mwana nzambe na souhaite ba malamu joyeux Noël nyonso bakimba nyonso banana molongani na ngai bana na ngai bayebi bonne fête, bonne fête. Kombo nanga Malatini wa Solwa. Na uchi na paroisse ya Paris Saint-Denis. Biso na Paris kuna fête makasi ezali lobby. Défilé tambola ki Paris mobimba. Mais ngai na kutami na kati na Kinshasa pour la na kamba. Ezamba nanga liboso na muna ndenge nini fête ya Noël ndenge na kati ya mboka Kinshasa. Na ton samine esengo mpona sepeli kobanda na bimai na ndako nazoya namoni bandeko bazodefile nazofilme esalingi esengo mpe natindela mpe baninga bamona nde mpena fete elekaka awa nasepeli makasi ntango kaka tozalaki bana mikie tobandaki kosala fete ya décembre na paroisse na biso matete papa diangenda bandaki koloba tout le temps kolo yesa botama le 25 décembre te na oyebisa bino mokolo wana mais likambo ya nzambe ekendaka maleli titango nango siko ekoki ifo tosepela oyo batata na biso balakaki biso tozalaki bana mike ti tokomi lelo oyo tomoni yango na miso fete elamu na bakimbangisa mokili mobimba surtout kuna na Paris Saint-Denis napesi bino surtout bambotela bino bonne fête na ye moko papa siko bibakangani mokolo lingomba bapapa mbenza baconseiller na baconseillere nyonso topesi bango bambote babonne fête bapakela biso napesi be mama Sylvestre na papa Sylvestre kuna na kamba elusele bambote ebele napesi mpe molongani nanga toyaki na ye nzela moko mais azwi mwa contretemps akomi ate napesi ye babonne fête na bebe na fete Noël
napesi na bandimi papa mosusu ye ayaya batata baye ebele 10 000 batata 2 ya Paris maman 5 000 maman 10 000 très joyeux Noël et pas ya Babi yango na yepa oyo azali kotia aye esko na tuka aye esko na tuka na Marie nyonso na papa simoki mole bote o jata batete mukolo na Yesu tata jakianga zoba te ezali nini akosunga mingi na kati ya na ya katina ya mkolo lelo mkolo sisi na kati baye bakana ezaki groupe mobile na tina na tosi na Papa Simon Kimbangu Mamouilou Louisa Mbaye unajipula nzao Louisa Ngoe Itaji Ngoe Itaji Malonga Yantungu Mbakiriga Yantungu Mbakiri ya mono yo kadiri kibula nzo kwa kubela kibula bilonioso obasaje taliye papa Diana
Kamba. Bonne Kamba. Uye wazaji tizie utaki kibosi kuna chumba hivi na mukolo mwa lelo mokolo wana kuna na sere ya nzundu likambo kokufa na nsima ya mokolo ebele basalaki na mboka wana nyama ezalaki kokufa te kasi mokolo ya nyama tata na biso nyama akoki na mboka na biso banza bola tale na boke ya mwana nani kubenga ye dianga kiangani sawa Yemfwa tubyamfindi muno amenga binakada ngoba boncho kuni mukia kadi beto
Mas desde que nós iniciamos a festejar esta festa, já estamos festejando o 25 anos desde que nós iniciamos de festejar esta data. Estamos alegres. Bem cheio, porque é lá onde fazer o encontro principal, onde está o chefe espiritual da igreja aqui em Banguista. Aqui em Kinshasa é o espelho da igreja, razão pela qual, depois das marchas de Correio em Kinshasa, vinda de todas as zonas, a concentração foi aqui, viemos nos concentrar aqui em Kinshasa, no centro de acolhimento de Kinshasa, e passamos bom dia, Feliz Natal a todos os banguistas que estão nos seguindo nesse momento e estamos de parabéns. Muito obrigado. Tomoni invité à Tata Molimo Monsanto, Papa Simon Kimamo Kiangani, ministre de la Justice. Le rôle de l'invitation, il y a Tata Simon Kimamo Kiangani, il y a Moraye, pour la voir pour fêter la mission de Noël. Noël! Il y a Moana, Baki, Bosdana, parmi les invités, il y a Tata Molimo Monsanto, Papa Simon Kimamo Kiangani. On a le journée à vélo, il y a les 25 mai, comme on dit Nata Moyo, ministre de Justice, Asili Kokone Labiso. Il y a moi Nata Moyo Fakibo, Papa ministre de la Justice, Nata Moyo sécurité, chauffeur, équipe Union Assemblée à Bango, pour qu'on voter le map de ton président voté. Parti musique. Parti. 1 minute, 2 minutes pour que la mission se passe. 15.
na kombo la tata mwana o kombo ya tata ya mwana Molimo sana. Merci beaucoup kwa kupanda. Kimbangisme oye! Utana liloba ya tata Simon Kimbangu na 1921. Oyo ayebisaki bacolonial belge ete bino bokozonga na mboka na bino biso moko tokotakusa mikili na biso. Yango lelo tozomona bakonzi na biso ya mboka bazali bandeko na biso bato bayingi bakongole baafricain. Yango mpona mokolo monene ya lelo ya Noël le 25 mai, ministre ya justice azalaki invité ye oyo malgré baoccupation ebele asali nyonso alipo akoka koya. Yango tosengi na papa ministre son excellence papa Telema biso bato tokoka kopesa yo mbote Faki Liti. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Matondi mingi na ye na kombo ya tata mokonzi ya mboka Tibeton ko célébrer na bino joyeux Noël. Kimbangisme ezali religion ya ba africain ya bato mindo oekei na mboka bapaya ya mindele. Eyali
religion oyo ekosala fierté pona ba africain, pona bato mindo. Tata Simon Kimbangu aloba na 1921 bato mindo bako dirige Congo pe Afrique. Boyali na ministre oyali moto muindo, boyali na tata mokonzi boyali moto muindo, boyali na mama premier ministre ali moto muindo. Na ba prière na bino en faveur ya tata mokonzi ya mboka Faci Beton, ya gouvernement ya FARDC na biso na bawazalendo po ete kimia ekoka kozonga na mboka. Banda bobandi kosambela tomoni ete masasi ekiti kobeta na este ya mboka. Tata mokonzi ya mboka atondi bino botondi. Na enfin tokosenga na bino bosambela biso, boyebi ete na mboka na biso soki moto yali na bosolo bakombataka ye makasi. Tata Simon Kimbangu abundela mboka baboma ye lumu baboma peye na banda anome biso na justice bazoluka se koboma biso bampoisona. Toyaka epa papa Simon Kimbangu petobika na boepe lokola baluki ngai na banzela nyonso po ete baboma ngai bazokoka te. Na lelo bokolanda ndenge nini lokola bakoselaka papa Simon Kimbangu makambu bazoluka pe lokola kokosela biso makambu po ete baluki biso na mulili. Papa Simon Kimbangu azali koprotege biso. Bakomi sikoyo koluka biso na réputation, bosambelela biso tata Simon Kimbangu pe lokola asambiso po ete justice ya mboka etelema. Na ye akoka kozala na raison na pe moto oyo aza na raison te azala condamné e ala te justice oyo ya bato ya misolo babola bakoki kozwa raison na justice te. Nde bitumba oyo biso tozali na yango na tosengi na tata Simon Kimbangu akoka koprotege biso, akoka koakompagne biso. Merci, Nzambe apambola biso. Message ya excellence na kombo la tata mwana pe molimo mosana ya mwana molimo sana
Merci, namoni déjà qui Basile Saki. Aussi à Bouloulé, on est dans la défilé, à Cameroun, on se met maintenant pour un camp, pour un notamment, et qui a la famille, pour être lobby, pour que ça rapporte dans mon cause, qui est maintenant un camp de l'Union de Africa. Il y a moi qui me saigne dans la partie, mon doulé, le comité de la défilé. Protocole qui a déjà Bassani, qui défilé ici, notamment il y a moi l'ensemble de il est aussi ici, nos autres Nabanda. Et à la applaudi. Pourquoi? Parce que Manavaro il est à lobby, il est très capital. Parce que mon va continuer à protéger Pisson, à continuer à protéger Pisson Panso. L'indé n'a pas tout mouillé. N'a évité Papa Kinkela, n'a pas eu mon contact au Tikoloba. Comment t'es né en fait? Il y a Sodo, Papa Namani, Papa Matisse, Wana Tomoni, Pisson ministre de la Justice, Papa Costa. Tant que vous avez à reconnaître qu'ils sont la partie du monde, à causer la vie, mais comment tout ça, c'est le moment. Ah, nous devons à causer le moment. Il y a un politique à la justice, comme il y a tous les cas, et il faut que nous devons papa il faut se mettre le ligne d'État, pas d'embarquer le ligne Noël. Les amis de la presse, s'il vous plaît. Interview excellente. tozali bongo na kati ya résidence ya tata mokonzi ya bolo chez nous bato.
mbote mama bandeko bazali kolanda yo kombo na wana ni pesa zali na mokolo kombo na ngai mama Marie Moulou toza na certificat ya le 25 mai mbotama ya papa Dialungana. Napesi joyeux Noël na nzambe molimo santu papa Simo Kimba Okiara. Napesi joyeux Noël na bandi nyonso ya Kimoriste et puis napesi joyeux Noël na papa na ngai. Donc merci. mbote papa bandeko bazali kolanda yo kombo na yo nani pe esengo na. Merci beaucoup papa. Monzimi na lingomba Tata Simo Kimbangu na paroisse ya section UPN. En tout cas, tout ça tellement touché na mokomalelo kotala été ezali mbotama ya papa Dialungana Kiangani Kolo Yesu oyo mokili eyeba kite ngana benga kae l'homme de Esaïe 53 verset 10 oyo kopesa biso kimia tala moi liloba yangwana mokili comprendre que papa Dialungana Kiangani yende Kolo Yesu oyo mokili ekozela kali koyema kolesana nzela esi aya déjà utakala oyo biso toyebi toko sepela na mbotama na ye. Voilà koloba ete impression nanga ezali na tango ya kala papa zangi na lobaki papa Simo Kimbangu lobaki ete biso moko tokotambusa mokili oyo mundele kokoma mwini mundele ezali par des élections lelo oyo na tango ya kala tozalaki na ba ministre mindele mais kasi lelo tozwi chance ya kozala ba ministre ba tumwindo koloba ete lokolo ba reconnaître église kimbangiste ezali église ozo pesa kimie pona mboka kasi ba ete bamata na source esika yeme Tata Simo Kimbangu avandi basenga kimia surtout que na est bakende kosenga epai ya nzambe mpungutu ile ndio Tata Simo Kimbangu Kiangani bakozwa eyano na bango wana c'est impression na ngai papa journaliste. Voilà, topesi d'abord un meilleur vœu na yemoko nzambe mpungutu lendo Tata Simo Kimbangu Kiangani topesi ba meilleur vœu na libote santo mobimba et topesi ba meilleur vœu na balanzi nyoso ya presse et na yomoko papa landu topesi ba meilleur vœu na libote na mobimba na bana gaki ya moki mobimba na bandeko nyoso ya VIP studio moi liloba yangwana. Merci beaucoup. Wana to moni bongo sorti ya ministre organisé. Hein? Thank you.